Mbote na balantinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa Chou de mon cœur Oye. Le loto ye libino la dona, aye koloba pona ya na ye. Eza nzamba zo telemisa bato, balobe la sila. Nzamba zo touche mitema bato. Ezalaki liboso bango nyonso balingi sila te. Balingi kama amo fibi. Mais lelo nzamba komi otele misabato. Nzamba touche mutema Arline. Nzamba touche mutema la dona. Na oloba mingi te na otiki la bino ta. Boyo kamakambo la dona alobi. To sengi bino na babakuku nyonso. Bo partager chaîne na biso les abakuku. Bo consommer Adassa Temo TV s'il vous plaît. Bo sauter ba pibite. Bo zalawana. Félicitations na la bisalo pona filme oyo timba na nzuzi. En tout cas eza filme moko kitoko ezoya pona ko éduquer ezo pesa conseil makasi tala lelo chapele tala Flavien bo consommer bo yoka la dona la dona la dona c'est mon coin uluta baleki o gaya baleki zéro problème antika kaya baleki no problème la dona la dona c'est mon coin uluta baleki o gaya baleki zéro problème antika kaya baleki no problème la dona la dona c'est mon coin uluta baleki o gaya baleki zéro problème antika kaya baleki no problème la dona la dona c'est mon coin uluta baleki o gaya baleki zéro problème antika kaya baleki no problème la dona la dona c'est mon coin uluta baleki o gaya baleki zéro problème antika kaya baleki no problème Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous branchés dans notre émission Les Adassa Chou Oye, les Abakuku de mon cœur Oye. Vous allez brancher na kati ya Adassa Temo TV, ba mission ya kitoko to makambo koloba ezali ebele. To sengi bino bo continuer ko s'abonner massivement à les Abakuki Oye. Est-ce que vous êtes là présent? Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous branchés dans notre émission Les Adassa Chou Oye, les Abakuku de mon cœur Oye. Vous allez brancher na kati ya Adassa Temo TV, ba mission ya kitoko to makambo koloba ezali ebele. To sengi bino bo continuer ko s'abonner massivement à les Abakuki Oye. Est-ce que vous êtes là présent? Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous branchés dans notre émission Les Adassa Chou Oye, les Abakuku de mon cœur Oye. Vous allez brancher na kati ya Adassa Temo TV, ba mission ya kitoko to makambo koloba ezali ebele. To sengi bino bo continuer ko s'abonner massivement à les Abakuki Oye. Est-ce que vous êtes là présent? Rachel Ngalula, Mama Dubai, Motema ya Patu Putue, Ingénieur Chichimbuyi, Mobali ya Pichi, Yannick Bondonga Boss. Ebonga na salimu mwata bonga na sirana, ya Pichubila na kacha moya, salimu mwata bonga na sirana nzungu, na matonga bato ya moki, na bona vina ngaye. Matonga bato ya moki, na bona vina ngaye. Mama bana sila bisalu bomoto tema boloti sila bisalu mama sila bisalu fokuyo moto akelo mama ya bana baba kuke basa wapio Trésor Lutula maître
Ngalula Mama Dubai motema ya patu putue Ingénieur Titi Mbuyi Mobali ya Pichi Yaniki Bondonga boss Ebonga nazali mumwata bonga na sirana Ya Pichubila na kacha moya Nazali mumwata bonga na sirana nzungu Na matonga bato ya moki Na bona vina ngaye Matonga bato ya moki Na bona vina ngaye Temono yolele mama bana sira bisalu Bomoto tema boloti sira bisalu mama Sira bisalu fokuyo moto wake akero mama ya bana Baba kuke basa wapyo Trésor Lutula Maître Sigerier Mama Yeki abatu ya kelor Lutula Espote mwana bata masira loko subya vena redi mawa Yaka Manager Foda Liswa Likelele Neka bata bisana na alia na bie vena redi mawa Bana bakebiri ngume mono yoe Rachel Ngalula Mama Dubai motema ya patu putue Ingénieur Titi Mbuyi Mobali ya Pichi Yaniki Bondonga boss Ebonga nazali mumwata bonga na sirana Ya Pichubila na kacha moya Nazali mumwata bonga na sirana